Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Merci fidèles téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. On est ensemble, émission Solo la Bien, 4e numéro, l'an 2020, janvier, tous en abinons ensemble, émission Solo la Bien, où vous avez chance à Rolandango, na Soli Télévision, tous en bêta Solo, artiste, comédien, où vous avez na plateau, journée à l'élo, Ningara et Zalaga, émission Solo la Bien, comme on chaque vendredi, na 19h45, kaka na même chaîne, et rediffusion nango mardi, na 15h. 30 Nengi Bolandara Solo bien, jeune journaliste Nabino Jacques Lingalo Yeyo JL, si ma caméra Tozana Joël, Makiesi, moi Nabato Maman Brigitte Kenge, santé et dérangeant qui m'a dans le bon, na minute Aza déjà qui tourne Tozana Ye, na plateau Awa, Yaza si ma caméra, émission 4e numéro, tu aimes nos artistes comédien Aza président ya Pakosiko, Yenani, Ano Sanzo Lelo, à Latineng, à la Tarati, on te l'ingito Yeba, a changé les côtés. Parce que côté Zalaki, abandonné relate couple président, ancien président, Maman Olive, na président Joseph Kabila. Lelo oyo a latineti mutu nyoso, a zongi mutu. Toye bité, a zoluka, a osala ba démarche, pas comme relate neti chef de l'état actuel. Fati na Maman Denise, toye bité ndé yango caméra solo la bien, toye kultuluki pour toye ba azo vivre ndenge nini et azo penser nini autant que président ya Pakosiko. Président Anosanjo, bonjour. Bonjour, cher. Papa, ça fait longtemps que nous avons été dans les médias. Autant que président, il n'y a pas de Lelo Oyo, si c'est Balouka Nef, vous vivre n'engeni. Non, nous vivre bien avant que nous répondions à la question. Nous avons fait ça, Balando, Zolanda Bisso, artistes comédiens, artistes en général, peuple congolais, diaspora. Napesi Binombote, c'est votre humble serviteur au nom de Bayolo Boladza Marius, mon ami Tombo Kalombo. Donc, Kombo ya Senegande bo mesana kubinga Mama Anosanzo, Mama Losanzo là. Donc, ngai mo comme personne ngayo yo. Donc, na sepeli vraiment ko répondre lelo na émission lelo pour na ebike ebele baza ko loba mingi bazo ko lukanga na zo komona te. Nazali, je me comporte bien, je suis en bonne santé, Nazako travailler. Donc, Nabungite, Papa Jacques, ceux qui n'ont dit mille au monde c'est Lunganga parce que je te respecte, vous êtes parmi les grands journalistes qui font la fierté de la presse du monde ici en RDC. C'est comme ça que j'ai la facilité de répondre à votre question. Fidèles téléspectateurs, Yoana Anosanzo, mon papa Mutombo, Azana Plateau, journée à l'élo. Président, bonne santé à Pakosiko et je voulais n'engeni. Donc, André Tolobaka, Pakosiko, Amoudi prochain, Pakosiko intérêt général. Pakosiko, c'est une plateforme de comédiens cinéastes congolais. Oui, Kamba Makananga, en tant que coordonnateur général, il y a des présidents de chaque groupe parce que mon Pakosiko, c'est une plateforme. Ils ont un président de groupe, un président d'association. Nabateurs, actrices, comédiens, cinéastes congolais indépendants. Ils allaient vraiment qu'on se comporte en bon uniforme. Donc, Pakosiko, nous sommes une coordination qui est chapeautée par 4 responsables. Et coordonnateur général, c'est moi, M. Bayolo Boladza Marius, et Mutombo,
Et deuxième, c'est Makalek Boko qui est coordonnateur général adjoint chargé de l'administration Boebi et Makalek Boko, il y a groupe Nzoui. Et troisième, c'est coordonnateur général adjoint chargé culturel, c'est Emina professeur Moné que j'ai salé en passant. Et quatrième, c'est M. Bonina, c'est un docteur à l'économie. Donc nous sommes là. Et sans oublier avec le secrétaire général, patron de l'administration, c'est M. Junior Samba Yapo. Et avec chargé culturel, c'est M. JP Impongeyav. Impongeyav, président, selon la bien sûr qui te roule parce que si c'est Balou qui neuf, les lots, bamonyo olati boy bazon de mateke ezayo mais bon de makezaye parce que musala place abane usala ici là nango azulu kande su musala na nouveau couple présidentiel oza actuel na place maman no sanzwebi qui aza artiste comédien mais pour nga na zorende mo pape ndeto monaka à l'époque Mobutu ba mo pape ba binela Mobutu ndenge yepe abinela ki asia couple présidentiel oyo e utikolongwa lelo olati boy bazon de mateke ezayo nini musale sili côté ozalaki siko ozoluka musala. Merci M. Jacques Nasepelagano parce que vous posez la question pertinente mais je vais répondre. Moi je suis un artiste et comédien comme tous les artistes. C'est ça. Pension à la politique, j'aime beaucoup la politique. C'est comme ça que c'était pas seulement commencé par notre président Honorel, sénateur en vie, Joseph Kabila Kabang, que j'ai salué en passant, le pou de grande dame, Maman Olive Lembe Kabila, première dame Honorel. Ce sont parmi des valeurs congolais qui ont marqué son histoire à son époque. Et j'ai commencé à animer la politique, et c'était à l'époque de Jean-Pierre Bemba Gombo, la transition, parce que yende moto a format kinga. Na MRC ba ebinga na MRC mama na bosanjo embaka libulu monene bale mozindo bemba liboso koleka wa peza kanga tozala kanga papa Igwake ministre Bwake tozala kana papa Désiré Mbonzo yazalelo député provincial na pesi bangombote mama Liliane Bemba Gombo na pesi mbote mama bana Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc après na MRC ndesika mon amboka Jean-Pierre Bemba Gombo a joué qui pouvoir te Joseph Kabila Kabanga eko comme président na moment na soki lelo na joué grâce ya koyebana ou bien na joué mwanda konga na zanango ezali na grâce à moto moko. D'abord ezali Francis Kalombo, solution honorable Francis Kalombo na pese mbote. Donc to benga kana kombo ya solution. Donc na mona un jour yaka barino na bango PPD na fikine nde ayoki ngai na voix. Parce que ces jours-là, tu vas répéter, vous voyez que Fikine est siège à l'institution, à théâtre, Makamboto. Et na moment na yaki ko aborder à l'hôpital na landa ka omingi no soutenir ki Jean-Pierre Bemba comme na campagne mais comme il y a juité montageuse Joseph Kabila Kabang yaka ko soutenir Kabila ngana soutenir. C'est ça partie de cette mécène, de cet fils du pays. C'est ça ce qui a fait que ngai pe na kota makambo ya Kabila. Bon lelo yo lobi na mosa esili mosala esila raté parce que ngai naza artiste akufa raté. Donc mandat Kabila ndesili. Mais to comme na 2011 2019 phénomène 1 plus 4 phénomène remise et reprise de Salemi Otobengi alternance le 24 janvier 2019 où ils allaient jour et alternance tout le monde président sortant en vie. Depuis que nous avons pris l'indépendance dans notre pays, comme on a président, il a préparé l'élection, ils allaient Joseph Kabila Kabang, et ils ont remettre le pouvoir à président élu au peuple congolais. Ils ont son excellence, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fati Béton, donc l'homme de l'alternance, l'homme de gratuité, n'a pas mbote. Donc c'est le premier Congolais quinois qui a eu pouvoir dans le Irne. Il n'a pas de passation du pouvoir. C'est le président Fati. Pour moi, à un modèle, c'est comme ça que ndenge to soutenir qui président sortant, sénateur en vie Joseph Kabila Kabange. C'est ça dans tous les pays du monde. Là où il y a la démocratie, il y a toujours un ancien, il y a aussi un nouveau. Il faut mettre ça dans la culture wana parce que bato ba memela ngo lokola ba osa politique mais ça ba petit esprit biso toza ba aigre ba mpongo donc na moment esika bato tout ba kiti biso to matiri kolo to komi ko jimere bango na ebisa ki bato kende na soutenir ki président Joseph Kabila Kabange président sortant
naza ko soutenir président Fati, mais ce n'est pas en dansant. Parce que na soutenaki mokonzi mboka sortant Joseph Kabila Kabange en dansant. Mais oyebi ke mutabina ka mingi mabina ya zoba ba pesa kepanga pamba. Mutako saote ngai vimana PPRD na bina trop mais nazo le côté. Ozonda koti. Bon ndako wana ezali grâce parce que maman Olive nde po ngai na bandaki ko yemba na PPRD mais elle moko boye pe naza ko vigal naza ko sala promotion misala maman Olive na bandaki ko tamwa na photo maman Olive de matin de soir bato tout ba ebaki ngai mona babana obenga même ngai mona maman Olive. C'est à partir de cet travail nzamba simba motema maman Olive parmi ba congolais maman Olive assistaki maman Olive pe ayaki ko assister nga pesa nga mutuka nazo ngai moko te tozo mituka ebele tozo ngai jipe moko mbalo Jipe, Yandi Mosi Jipe, Ngalufa Jipe, Kadombo Jipe. Après, personne ici, comédien, maman, il va faire ça comme Jipe. Ça veut dire que na Jipe, na teka, na somindako. C'est ça, ils allaient souvenir à Moussala Nanga. À part ça, au moment qui après alternance, le 8 mars, na l'attaque photo ya maman Denise. Pour bato mususu bazo loba non. Et Zalinde distinguée première dame de la République. Je profite avec cette occasion de parler à notre maman et lancer un message. Ndenge to soutenaki maman Olive nazo yebisa ba artiste comédien nyonso cinéaste congolais tozali pe ko soutenir maman Denise distinguée première dame de la République démocratique du Congo, l'épouse du chef de l'État, la mère de la nation congolaise. C'est lui-là qui est la première conseillère du chef de l'État. C'est maman Denise Nyankeru Kisekedi. Corps médical, ngai moko na pese kombo ya corps médical. Bato belé ezante po bazoko yeba ko sala musala bangote. Maman Denise ninga zawa na ce n'est pas dit que makambo nyonso yemoko ka ko sala. Même maman Olive esika bandaki azaki yemoko te azaki entouré na bato amayel. Et vous avez vu comment des résultats. C'est à nous maintenant de soutenir Maman Denise. Et c'est le cabinet aussi de Maman Denise. Voir aussi que dans l'espace de présidentiel, les comédiens aussi ont importance aussi. Et là, depuis président Fati a commis président, tout le monde a le coup la biso artiste c'est commis délaissé. Au monde, bah commis que ça le quoi bah polémique non polémique exacte. Maman Olive a continué misala na na fondation na initiative plus et maman Denise a distingué première dame ndenge mokonzi mboka lobaki mona nyonso ya Congo oyo asala ka théâtre abongisa théâtre na ye po e tombo la Congo oyo azoko sa musala ki journaliste asala ngo na dans le bon fils dans le bon sens et tombo la lokumo ya presse ya Congo bon lelo yo distingué première dame de la République démocratique du Congo maman ya bana Fati. Merci. Fidèles téléspectateurs, alobara mingi yaliaka na koloba na kati nan. Bino ba peuple congolais bozali banda mboka na ba obaza awa na Congo Kinshasa. Abandi ne ko siracheté donc le 8 mars à l'attaque nouveau couple et chef de l'État. Donc couple entra à l'attaque. Ezaka flatterie yaliaka bongo. Donc ndazana zane comédien bien sûr mais na ndenge oyo ba comédie singité tout le monde dans le domaine politique user artiste comédien to beta masoro ya art na art ba artiste comédien bazu ba ku ebele fin 2019 awa bazu ba ku ebele Chiko Pololo que ton nom repose un peu auti kotika biso présence na yo et monanité autant que président il y a ba comédien il y a Pakosiko Dadi Kitambala auti ko bela monanité assance na yo. On a eu autant qu'un président à Pakosiko y a ba comédien au joue un rôle nini pemeni ya ba artiste comédien tout le monde dans monde politique yo au joue jip ya ba politicien nga zona no logo ya ba politicien té au jouer rôle nini pemeni ya ba artiste comédien. Merci ezali vraiment question malade monsieur Jacques na yebi ke sika na zokolo babwe nzambe na lola za témoin ezana artiste comédien moko cinéaste congolais asali pona ba comédien lokolanga azate oyebi ke na tango ya maréchal parce que toute chose tourne autour de la politique. Il faut savoir même vina oningeza mabeboye par rapport à la qualité à classe même sous comme na lokola na fingiote parce que na yebi ke yo za parmi ba grand journaliste pe autant de classe aux cadres universitaires na yebi te soki na musala ofuta makaninge sengeli pour mona ke politique ya mboka na biso ezali mabe. Tozana ba parti pris. Ya moni que vous me posez moi cette question. Ngai na théâtre na zanan.
naza ministre ya culture arrêté. Nazali un artiste comme tous les artistes. Yo lingana sani. J'ai pris seulement l'initiative par la grâce de Dieu parce que ngai pe na tangi na inata. Naza loko elombe na bodote po na ina to mona ba artiste o nyoso ba lo ba bato batangi na ina zaka elombe na boto contraire. Ba artiste comédien c'est congolais batangi na ina baza ebele. Donc mingi ya kolobezate par rapport na question wana il faut yebake Mama Nosanzo asali mingi na artiste comédien c'est congolais pour que on a lelo yo moins stabilité koti na vie sociale ya ba comédien moi ba invitation comme koya na ba comédien baza une importance te ba yebaki importance a musana bangwa théâtre te lelo mututu akomi ko s'organiser parce que Monique Mama Nosanzo yekuta tanga ninate asomi ndako bongo ngai moto na tangi na ina tika na s'organiser pon na lingina lobanini otangi awa papa gao otangi dadi kitambala otangi dadi kitambala tapis rouge otangi papa na biso pululu que son âme repose en paix ezali ba eza actualité c'est normal ngai nazalaki na makambo ya dadi kitambala te parce que nazwaki information te pour yebi ngai nazali nde coordonnateur général à Pakosiko. Dans notre pays ici il y a prise de structure aux kokamba artiste pour na tango akala structure yebana kezaki kaka NTPC. NTPC kambami na papa na biso président Massoum de Brendé. C'est mon collègue et je profite à le saluer. Ata balubaka mabe ki o ngai nazawana na tosaka mikolo te non. Wana nyo sezaka façon ya ko nigrer mutu pour na ko salinga. C'est ça le Congolais. Congolais soka moni moninga atombo ame akomi ko zwa initiative moko pour na ko tombo la mboka ali babandi ko combattre. C'est comme ça vous avez vu que ngai nazai susu mingi ko s'afficher te pour na moni moi basser ces ali et parce que majorité des comédiens moi esprit ezamuke. Nous avons des grands esprits là. Oh yo ezali na ambition ya ko changer vie sociale ya artiste. Répondre à la question, au monde na quitté pourquoi na lobby tolbe tobe tamamba ah na ba image angwa na ebite so na ko tsape o so ango ezama na téléphone nga na monana ki na matanga ya Chiko Pululu. Première réunion to sala ki on a président Massoum de Brendé na résidence ya Bapululu. Président c'est ça témoin na benga ki na keti pas sai na kutaki tazali na déplacement na keti na matanga premier jour oyo Massoum ataki matambe na résidence ya papa pour ya président Pululu. To sala ki wana to échanger ki même famille biologique ya Pululu ba yebisa ki président Massoum balobi oui kende biso to tika na sima parce que mibali bazate soki tozui ba complément après to benga yo nde to koye bande ni kosolo mais il faut parce que moi tiré zalaki entre président Massoum na président ya et nous réellement vivant président Saïsei parce que yé pe asala pe structure ya ba théâtre pour na ko défendre ba cas sociaux papa il faut yeba que Pakosiko ezana ba objectif nango un TPC pesana ba objectif nango et nous réellement vivant pesana ba objectif nango ça veut dire que ngai na kokota na makambo etali ya membre ya Massoum te pour na koti il faut Massoum intéresser nga na kokota na membre ya nous réellement vivant te pour na kota na makambo ya ça il faut ça intéresser nga bon so ba intéresser nga te comment je peux s'impliquer alors président pardon quelque part peuple congolais tout est artiste comédien bazana bango mutu na konae aucun président ou azu gérer artiste comédien tout le bango bongo parce que on a Congo mutu na mutu talaka intérêt général na ye ce qui moni président c'est asali eloko na et monu oui asali yango wana zapona nini ye patala ba intérêt na ye président Massoum nde netinga na yebi ke yene mutu la président artiste comédien Congo mobimba bon lelo c'est asali ligablo na ye ano sanzo c'est ligablo na e lobby pe au non président Kalebe pas c'est ligablo na parce que oh ba sala moi ba boutique na bango na baza déjà batoyo ba simba moi ba mbongo na bango Mama Chantal Komo depuis Belgique maramba boye en tout cas ils ont ça la passe motema batu ya vena ngai Denis Toto papa Denis Toto ba joyeux anniversaire na Belgique motema batu Mama Chantal Komo monsieur Mabondeli président toujours solo là kenda na ba makambo na bino na ba détail te ba rando na bino itali biso bien sûr pour tout le belango mais moi ba limite il faut pe ezala na Pakosiko le roi yo gérer Pakosiko président Massoum a géré NTPC sai a géré et nous réellement vivant
côté mosusu pe président Masamba aza pe JP Masamba yepe aza na eloko na pe tokanisa donc loko moko pourquoi beaucoup sangana kaka te bosali ke élection bu voter ka président moko a gérer na yo ce qui yo mutu la président yo gérer bango parce que monde art ce que moni pe maman Denise alobi que non bosala effort bosala eloko mo botombola culture mboka c'est que azolinga ko soutenir binote po désordre na kati ya comédie eleke belé moni eloko mosusu ko sala ka comédie po sexa batute po batu ba se plano pe bongo te non il faut o éduquer pe batu na kati ya art parce que bino koto wasena ndengine est-ce que nani akopesa moninga confiance. Bon, o wana ezali biso te mais wana eza constitution mboka na biso. C'est-à-dire na kati ya loi ya mboka na biso ezoko permettre moto nyonso amoni ki aza na mayele akui ko bimisa pon intérêt mboka akui ko sa structure na asali statut azui mikanda na. C'est ça, c'est pas dit que toza wana na tango MPR ya parti état. Ça veut dire ozomona wana kati ya RDC toza na parti politique moko te. Mais toza pe na kati ya ba parti politique moko yo ka FCC ezali, Cache ezali et la Muka ezali ozoyoka net na ba église pe toza na église moko te kalizaka catholique toye ko soit protestant tozi kimbangiste tozi musulman lelo to na réveil moi je suis chrétien de réveil naza mon apporte le pour mtomboka lombo na ministère amen ça veut dire que na kati wana ya ba ministère nyonso komona bato basangana ce n'est pas dit que oloba que président Masum ndenga za wana oui to sepelaka en tant que mutu. Mais na misala na eto sepelaka nango te parce que depuis asali azam bolamu na asali esape na bambe ba mususu ngai pe esika na moni na bambe ba ngala bité avec bambe ba ngape na ko sauver ngai pe na ye ko pesa idée ya moni lelo yo même président Masumu eto bande ko sala ba renoir pa ko siko na Frida Mushi abane ko ya même na fikina po bazwa mituka bazwa mapango bazui c'est à partir pa ko siko lelo mutuki babimisa ki to sala marche kolongba na boulevard du 30 juin na immeuble ya résidence pona kosali marche pona Kimian pona makambo ya este ti plat des artistes tuna Bougumese JCK Dima ayebi marche yo pakosika organiser ki ezaki NTPC te ezala makambo susu ezali pakosika zo sala mais ezo bimana kombo NTPC non président NTPC aza président ya ngaite mais azali ne collaborateur nanga azali collègue nanga musala omoni na théâtre ou bien na musala biso to saka ya art mukola zakate mona mukaza zakate comme tozana problème ya social. C'est comme ça moni que mingi mbongo na biso tika na carrière na biso mbongo na biso tika na kimokolo na biso au contraire c'est pas le cas il faut que les Congolais aussi comprennent donc na mokuse pour na répondre à la question kozala na ba association ebele za mabete mais juste c'est nini il faut tozana objectif moko ke biso tout obundela kaka au cause moko ezali to défendre théâtre à Congo na biso ekpe ya te mata que ça soit ba politiser ba diaboliser biso lelo to komi nulle part tozai sous na place te na continent Afrique ou bien Asie ou bien Amérique ou Océanie Europe mais lelo to tikali ko local tozo évoluer parce que dans notre pays il n'y a pas une politique culturelle tozo mona ba bailler de fonds bazo ko tia ba moyen ou bien gouvernement bimisi monko d'argent félicitations d'abord na mokonzamboka na mona zo kotonga salle mythique na triomphal en face à parlement pour na lobby na biso yango moni tozo féliciter ba action andingi wana pour artiste comédien tozo ata na salle motakui ko prestata théâtre te yango moni to tikalika bato moko soki na bini na politique te na kolia te au contraire o wana zai makambo a lobby c'est pas aujourd'hui c'est ça je lance le message distinguer première dame maman Denise Nyakero Kisekedi mama ya Anthony Kisekedi mingi akolobeza te mama lansaki message wana mokolo ya liwa ya mindondo po moni ba comédie bazo loba n'importe quoi bazo linga lokwa ba sa polémique menga na ebisi bango ba fait tentation parce que maman Olive Lembe Kabila apprendra ki biso que nous avons soutenu cette maman c'est la mère de la nation congolaise maman Denise azali mama na biso ndenge tozoko respecter ba mama na biso na bandako ndenge tozoko respecter mama Olive to respecter mama Denise Fouadé parce que azana humilité azako représenter nation na yango apesa ki ningisa ayebisa ki yango na bartiso bakende kuna po oyebi na mboka na biso kotere koma mais ngai na saka na façon ya kotérité ngai na bundaka na cause ya bato nyonso mama Denise alobi ba artiste comédien nyonso to sangana biso déjà to sito sangani c'est comme ça soko moninga na o croiser ma boko non na yoka kimbela mama Denise azana besoin mona pe ba comédien ba sangani ba comédien ngunani ngai mama no Sanjo président Masum de Brende président CC na président JP Masamba biso 4 to sangana po to bimisa commission
oyo ekobanda kokamba ba comédien po soki lele komi o parce que ngai koto yo bazolinga nga mingi nde nalandaki ba comédien moko balobi non. C'est ça que moi j'ai suivi président Elombe en tant qu'un homme de droit lobi biso a interprété toninga désordre te lokola bango babandaki na Kabila nga na yebi président Elombe azalaki moto ya palu abandé ko soutenir président Kizenga soutenir Kabila te mais ngai nde moto nazaki le devoir artiste comédien yo c'est pas na Kabila ngai nde na lati ba artiste comédien yo so ba polo ba papa ngalufa tuna ba Sami Mokili tuna bangade dangadosi kuna na Sal Boboto na sangisa ba comédien nyonso wana nazo komema bango pa papa Rushima na etenise tozo sa ba émission de paix papa Rushima que son âme repose en paix nini ngonga na salite pona ba comédien lelo soki ba comédien bazoko loba ko ngana mona te bazaba ingrat nana organiser matanga ya mama Iwaso aussi le kanda bon non parce que opposé nga mutuna mo ke salinga pasi parce que omoni même Kabila son époque alobaki ata bondimi ngai te bondima misala ngai pe soki bondimi ngai te na yebisi a to beta masolo a na yebisi to longwa libanda politique bino bongindi na politique biso to ngindi nano na aucun politique na minute no président wa leki na oye na to ngindi te to lingi ko impengle ba bloko na tenga na besoin to le mamba art quelque part yo pendo zaboye na yebite to ko bimano na balabala tout ça. Artiste comédien on a vraiment ceux qui osent na sincère tigre na côté obina et au tigre ba kolo musala na bango po tilelo na ebité au joueur kana no rôle nini na monde théâtral na Congo et que batu pe bavandi ba super CD na pe bono total na no lelo ano sanzo ale karata ceux qui na chaîne moko chaîne moko ceux qui Maman la Reine TV ou les gars n'ont que chaîne même na poto même awa tikila ba comédien musala na bango yo continuer ko luka musala na obana ko lata kaka couple Fati na Maman Denise donc na sanctionner ça va. Bon, au moni balobi na français il n'y a pas de son métier. Mais au moni yo ko koloba na ngai bongo te parce que yo yebi lobi na ngai te. Yo côté na métier ya batu, o maîtriser métier on a te mais ozo forcer ka ko percer kota. Ba kolo musala so ba telemela yo zo lingo mona neti o mema ba on a politique. Et belé pe so ba nga ozana yo te seke balingi na bango politique congolaise te yango na balobi no zala na mamna politique bango basala art. OK, merci Paul lobi na mona ki bango nyoso na kingakati ya. Malgré tout, on a parce que c'est une invitation. Bon, c'est normal parce que chaque chose a son temps. Ceux qui balongoli na musala, ça dit musala c'est si la redia misa yemba. Ça veut dire ce qui est important, il faut que les Congolais savent que ceux qui ba bengna yote ko linga ko za présenter. Lelo ezangaite, lo bezakinga. C'est ça la vie. Il faut que linga pe vie mataka pe sa nini ekitaka. Pona honneur ya Nzambe. Mais yo kitimba la mo makasi. Bon, ngai nazo ko kita makasi te balobi pour mieux sortir faut reculer. Moi j'ai reculé parce que j'ai des raisons. Oh yo tuninga ya œuvre nanga. Nga na za artiste complet. Ba artiste nyo so wana zo lo ba likinga na loko te. Œuvre ndezate. Ba œuvre na bango pezo ko porter loko te na mboka. Na ebishi we, ngai so ina sai théâtre nanga. Na ko tourner théâtre nanga si histoire ya Kasavubu. Ngai so ina nina sa théâtre nanga na ko tourner théâtre nanga si histoire ya Mama Kimbavita. Soki olingi. Théâtre solo ya yango wana. Nano tournate. Bon, ça demande beaucoup d'argent. Oui, peut-être théâtre ça demande pour écrire un scénario. Théâtre na biso nana respectaka site à tournage, nana respectaka lumière, nana respectaka son, nana respectaka costume. Na biso ko nyo se wa nezo le keza bouffonnerie parce qu'il n'y a pas de son métier mutu na mutaolu kande na ko nourrir. Soko moninga na satashaka na politique eza pona teka image à théâtre na politique. So ba politique ba ko yo ke la biso mawa ba tia ba moyen. Ba pesa biso ba moyen to tourner histoire ya mboka te. Kabila koti abimi to sali scénario nete. Président Fati, président Terna, tout ça. Donc, on a Congo, à terre, on a tourné un film. D'abord, on a perçu le président Massoum de Brende, félicitations, on a tourné un film à Kimbangu. Malgré tout, on a dit parce que aye ko tourner film à Kimbangu à partir nanga pona lobaka tout ça là film moko na cadre ya campagne ya Kabila si sabide nini tout ça là film ya prophétie à Kimbangu ndé comme ya zamo na Congo central azapi Kimbangis aye ko profiter les devants aye ko sala ngai ndé na aye ko tika la porte biso tout ça kanzimo na mokuse théâtre et siri na hote Congo na biso pe zo 5 photos sa ba théâtre et zo kokana na histoire ya mboka na biso pe yo zo mona te ba Nigeria ba zo évoluer ko le biso parce que bango ba sa réalité mais ba cause la PR so to landel de bazana président car moko on coordonné ba artiste nyonso na kata Nigeria mutako saote ba artiste bazana président moko te nous sommes des indépendants artiste yemoko na d'abord azana président yemoko parce que azana entreprise
chaque artiste a un manager, a un producteur, a un docteur, a un avocat. Sauf ici au Congo. Ici, il y a aux artistes, aux présidents, aux managers, aux relations publiques, aux porte-parole, aux alliés, yomoko, mutozo futabato. Égoïsme. Donc, esprit, il y a épanouissement, ils Congolais lingi ko se fermer yemoko. Ya omoni ke nazo ko yebisa, ba onyoso bazana besoin ba omona nga lobby kalate na pièce ya batela mama. Fidèle téléspectateur maman no sanzo. Na sigrana pour na kanda ba artiste té so betia mili bako limbisa aux émissions solo la bien to sol saraka ba artiste. Ano sanzo za déjà likolo makasi po makambazo oazo zwa ezake no e toucher yango moni aolo ba mingi. Donc batela maman egoya. Ce qui est, et vous appelez sur les bienvenus 2020 où tu consommer ensemble Nabino, bateau Boulandara émission solo la bien. Maman Chantal Koumou depuis Belgique, moi c'est ma bonne délit, moi c'est ma papa Denis Toto. Papa Denis Toto, joyeux anniversaire et sans oublier Nicolas Tielesi, il y a Palmine, place aux ça. Bambo Tebeli depuis Belgique, en ensemble, il n'y a pas de soucis. Artiste, Lélo, na Congo. En tant que président, ndenge au monde théâtre on a biso congolais et évoluer avenir nango et ko produit vraiment ndenge senga no vandi pe boy toz tala ba image ya kala auto bando tala ya kala wana ya ba mama na biso o auto tiga biso mama e waso to vandi o tala ba film na bango et difiera ba ndenge yo bina au monde à la longue avenir ya théâtre congolais et vous ala efficace. Ce qui est artiste et comédien, c'est bon limité. Je artiste et comédien chrétien. Moi, je crains Dieu, na tout ça kanzambe, na kendaka, na pesa dim nangai, na pesa mabonja nangai, na sambelaka, et na zana mukila masumuti. Jamais belé artiste et comédien ba continue show business, showbiz ba komi ko sa makambo mabe, ba sa bato bazo linga. Omoni diwe koti mingi c'est le moment où les artistes comme se pentir, pour atteindre dimension parce que avec le président local, le président Fati, c'est un homme culturel d'abord, c'est un Quinois, c'est un diaspora de formation, il y a des droits d'artistes, c'est comme ça tous les artistes européens américains jouent rapport à la politique en bango. Sauf ici au Congo parce qu'il y a des divisions, il y a des tribus. Chaque artiste a sa couleur à l'idée na bango. Au contraire, dans le cas d'Amérique, ce qu'on film même ko ba komi yango avec les cas fait qu'en na CIA. Batala est-ce que image États-Unis bateka on ndinga mabete. Pourquoi pas ici au Congo? Ah kuti ba théâtre bazolo ki na TV, ça même les kana censure. C'est ça, toujours des projets, toujours c'est un gouvernement provincial, gouvernement national, batala na op, côté nabiso ba mekape ko organiser makambo. Toujours na FPC fond promotion culturelle. Mon habité ceux qui ba pesa mbongo et pas nani pour na ko réaliser ba film par rapport à histoire mboka nabiso. Ça veut dire que oh makamususu toujours le batté parce que toujours mon a quelque part moi irrégularité zali. Théâtre et kozala toujours ma casse avec les jours d'avenir pour biso tous vivants. Toujours ko mapé. Mais tu as vu que dans le cabinet, il y a un conseiller chargé culturel à Zawana. Toujours 5 personnes en esprit, il y a un bakabe biso. Au moment où biso toko dans le cabinet chef d'État, toko takate poani. Bato bazo kota kuna ba osala elo côté. Bazo ko yamba kutu artiste muso alibanda. Ngala kutana na artiste moko ba memele chef de l'État ba memele Fati et pas ya ndeko moko bu abala congolais. Ba memele pe président Fati yambi comédien wana. Mais biso moko ba comédien yawa mokonza yambi na obisote. Osoma babiloko wana biso tozana on a besoin ya considération on a biso nanu. Biso pe tozala mais incompétent toza compétent on a ba qualité nyonso. Osoma pande ministre ngai boso ba pesinga role ya ko tuti ko tourner film moko. Na ba mfika Roger mfika Mondweri que son âme repose en paix. Akufa ki pe na kati ya tournage wana. Ya état de droit. Toujours pièce wana depuis totika on a cabinet chef de l'État. Tu habite so ba président chef de l'État, tu habite so ndengeni. Et jusqu'à yo so tunango lobi et fenange zate. Nous avons tourné une pièce dénommée état de droit par rapport à discours à Mokonza Mboka yo kasi théâtre za nezaka olalo la muki. Théâtre za li faut thème ko kana na vie ya bato. Balobi théâtre za miloire ya société. O ya biso théâtre za miloire ya société te. Donc na moku c'est papa.
makambo lobaki ke ngai na tiki ba comédien musika eza lokuta pona utaki oyebiso awa tuna président de Vos azaki na poto air à terre na comme na Pichu Maindo akufaki c'est le premier artiste comédien na Congolo bakunda na honneur to kundaki na nécropole na sombaki libulu na nécropole na soutien ya gouverneur honoraire Jean André Kimbuta yango Pichu Maindo akufa na Congo central groupe évangéliste babenga de Vos alobi yo comme za coordonnateur général pakosiko yo coordonner matanga wana babenga ka NTPCT Miriel oyo ya mama Marie-Hélène akufaka asala accident ya groupe groupe chrétien ya mama Marie-Hélène asape musala nzambe asape moko ya NTPC mais babenga ngande ngana coordonner matanga wana toye kozwa mama iwaso ndenge moko toye kozwa papa mundanga ndanga bo esika pakosiko zo sa biloko wana nyoso ba congolais nyoso na yebi esika ba ola nga bana poto ba yebi yango bo soki lelo ba Congolais ba comédie ba komi ba monike ah lelo bango ba komi na audience ba komi na moi grâce ba komi ko considérer bango ke pakosiko bien ke ngai pa na ngai ngana wila kate parce que ngai na za muto nzambe nzamba saka na ngunga chaque chose a son temps ba obaleki baleka biso tokolanda bango ka bazaka na ro elandi ba musika te tokozwa bango. Tokozo Bango, fidèles téléspectateurs, on ensemble, il n'y a pas de soucis. Toujours comme on a déjà permis la suite de l'émission, je m'acquitte ici, à ma caméra et Dani Neto à Zapeona. Ça j'oublie, Père Double, Jiri Babé, la paix Azali. On ensemble, il n'y a pas de soucis. Émission sur la bien. Au bout de Angela, Tozana, président Anosanzo. Wabanego Lata, couple présidentiel à l'époque. Président Kabilana, Maman Olive. Yende Azaboe. À la télévision, le rôle abiso nyonso o bu mesana ko mona ebongo ye o yazakani mbali kitoko papa ya batu ape papa Aza Marie azana mwasi na bana ndako Président Jérôme Kaku depuis Maluku Bambote Belé et maman Riti Kanku Bafalanga depuis Maluku toujours ma fille d'abord Emerance Munzinga depuis Maluku Bambote Belé bébé Préfina pe Bambote Belé place Bozali depuis Maluku Moïse CD na Maluku Bambote Belé. Ça j'oublie nanga photo na Maluku toujours. Ano Sanjo émission sur la bienzanayo tolingi to comme na suka. Message ni une clé soit aux pensées 2020 yango pour na ba peuple congolais et pour na ba artiste nayo ina lingina poser question. Na kati ya pakosiko bato yo tangi au soutenir wana. Baza adhérer na pakosiko ou bien pour yo soutenir artiste comédien il faut adhérer na pakosiko wanande oko aider ou bien o edaraka pour pakosiko azala adhérer non adhérer donc yo osungaka bango nyonso. Merci mingi nayebi ke balandi basokolanda biso bana poto bayebi makambe belé po bali kolotro ba na distance à 8000 km na pesi mama Lopez Mbote na pesi mama Judith Ngoma na France mama Fano Bondele nayebi ke nazana na États-Unis balandi basola nange belé na poto mama nanga otangi komba wa mama wana la reine Ombamba Maman la reine Omba moi qui toko litama na lokwa pomme de terre mo Congolais kwa mbeto consomme congolais donc mingi a lobezate artiste comédien onyo sabi ki aza artiste comédien na Congo aibi maman na Bosanzo maman na Bosanzo d'abord je suis serviteur de Dieu kombo anape na tambo za kombo ya mosala nzambe na pesi mbote pa na ma famille ana Bosanzo na Bandal problème nange sanini biso na devise na biso tolobaka pakosiko amour du projet pakosiko intérêt général problème nange za information osomona congolais totika otama na désordre nous sommes une structure qui est bien structurée au moni tozana na siège wana to kimikuna ka po moni ke réalisateur na moni ba somo ke za wana place Angola wana donc quelque part pakosiko Kabila Kabange lelo isusu naze isu ya Joseph Kabila Kabange kakate nazali ya président Fati osomona nazala nga mutu amutu te naza mutu abato nyonso c'est-à-dire que soki omona nga ke na bandai ko tungisa yo parce que nazaki mutu Kabila na lelo isu na lungwe mutu Kabila na komi mutu président Félix Antoine senga penande babolimbisi senga babolimbisi po ba diaspora zela nanu zela ba diaspora ya poto bazana kanda na yo ndenge ka bazana kanda ya makambo zolingo loba donc singa bango ba pardon avant moko ya bien ko ganga te poso gangi ba ogangela yo singa bango pardon na ndenge pina ke no bande ko na ngai bo ba congolais ngande ko na congolais bien sûr na sala ki bongo pona kende ko luka ndeli bumu na tondisa libumu kende ko luka intérêt na yo ba limbisa yo otake congolais okenda ki pona intérêt ya libumu na moko
Bon, na sepeli mingi na papa Jacques ozali mokuse mena musalo za mulai trop. Donc Jacques azotamba oza benjire nayebi soki Jacques azotamba makolo na fingi ete mais Jacques na musalo zokosala munene boye bape ko assister ye parce que soki yete bolinga bomona ngai te bole babulu bakanga na kufa tenga nazali naza na problème ya ba diaspora te d'abord nazo pesa ba diaspora nyoso batiki poto ba balandaki mbela tata mokonza mboka pona koya ko soutenir ye pona ko sala pona changement parce que gouvernement ya tena c'est ça gouvernement changement. Je profite aussi l'occasion de saluer Ilunga Ilukamba, son excellent premier ministre Yaternas na action à lancer ya gratuité na initiative à Mokonza Mboka. Donc mingi ya kolobezate ba combattant naza na bango problème te po ba combattant ba suivre pouvoir. Ko pouvoir royo ezali ya résultat ya implication ba combattant na politique ya Congo. Nous avons reconnaître de ça et nalandaki ba maloba na bango ne ba lobaki na biso ba comédie par rapport na ndenge ba invitation ezoko salema mais il faut ba combattant ba comprendre que bino boza kuna boza pe na mwa misala bosalaka chaque mutazana mwa musala na netinga wana saka théâtre na momo bo moniteur na obina même na IDPS na okende kobina te même na PPD na obina te na palu na obina te boyebi fini nga na omene vie ezaya passe motayebi ka journaliste au Jacques boyebi depuis na dindaki depuis le 16 janvier donc le 6 janvier 2016 ti le londa konange bukana ezaka polele ni diaspora moka pesa ngata 100 francs te na tika ozwata appel la diaspora te po asunganga na minute eza na politique pe na tika ozwata appel la politicien mote po basunganga po na ndako nanga wana ekweya po na koloba nini to sala kande musala potolisa bana na biso ne papa Luamba Yemba. Donc toza wana te pona ko sa président bato. Esika lelo to yeko comprendre ba diaspora ba na musala moko munene na mboka na biso. Ngai pe na bandi pe ko yebisa bino ke bozali important. Nzamba pambola bino na lite bozoko bunda pona balkanisation mboka na biso ko kabwana te mboka na biso ezamboka oyo Kimpavita tangisa makila mboka oyo Lumumba tangisa makila mboka oyo Muze Kabila tangisa makila mboka oyo Maréchal alobaki soki si ça signé impact na diable. Téléspectateurs, émission Sola bien et comme Nasuka. Tu as un artiste comédien à nos sanjo. Président ya Pakosiko, ou azana structure nae, azana association nae. Il peut artiste comédien, vous en a besoin aussi adhérer pour lobby danger ce comme le bon système. Luka association moko kende ko si adhérer. Atana na Pakosiko ye na yo, ataba président Masumukei, ataba président Sai. Ce que ce problème ba ouais peut consister bino ba artiste comédien yo boza mitu makasi yo mona netu wa danger na era problème so ba assister te ono ba comédien de balinga na raté conseil ezalaka gratuit et loge lekitika ezati ça l'effort ya ko si adhérer. Merci fidèles téléspectateurs et monsieur comme na suka na vous la peine grand pour na ko pesa merci na ba tout au soutenir solo là bien partout comme na Joël Makiesi si ma caméra mobile moro ya boga mwendo ya bien matama le roi hamburger azana biso. Et Dani on est tout mon académie à temps peut soutenir toujours cela bien Cordo Bruno Kanza wa Simbi chaîne mi balé au azanango à gérer chaîne Biso TV à gérer peu Soli télévision batutu maman Chantal depuis Belgique Chantal comme à Belgique moi c'est ma bonne délit mutemo ya bato papa na biso Denis Toto depuis Belgique et sans oublier moi si il toko ni clé il laissé comme on a Belgique, Bambote Belé, sans oublier petite sœur propre, il y a grande sœur Naé, Palmine depuis Belgique et maman Joséphine, maman Palmine depuis Belgique, maman docteur Yamounene, Palmine future maître avocate, na Katia Belgique on ensemble, il n'y a pas de souci. Ange Koba, la Belgique toujours moi na bata maman. Major, maman Major, place aux alliés, Major Mboyo, Nakatia Yolo toujours, vient à tirer. Bambote Belé, na maman Odile, Nakatia Yolo toujours, Maramza déjà bien. Président Jérôme Kako, Bambote Belé, maman Rit Kako, Bafalang, Bambote Belé, Église Dieu Pouvoira, Nakatia Malouk, moi j'ai cédé, place aux Bambote Belé, Emera Simonzinga. Joël Makiesi Atindelombote, ma fille, Atindelombote, tonton Joël Makiesi Atindelombote, préfina peu, bébé Abatou, Bambote Belé, tout ça nabino. Salon Franck na Belgique, Salon Franck na Belgique, Salon Franck na RDC, Bambote Belé, venanga nebi ki koyano na kini, to mona na rande zalarato beta masolongo bien. Riti Kamwanya, Kum Kako,
depuis Maluku et Clémence Okeke Kako na Maluku toujours Beni Mboui Mamboui na Maluku toujours Bambote Belé et sans oublier Yaya Baleki Ebele Tailleur Mounene Valérie et mon toutonga la caméra sibilamba pour la tête et là on est commis bino bana tout ya ville province à Kinshasa maman la reine la patronne omba mutema ya métier noir vient nga maestro moi c'est Allemagne noir maman la reine la patronne bambote ebele émission comme na suka Emiras Munzinga famille Munzinga Mobimba maman Rive Munzinga Joël Maki c'est ça ma caméra père double Jiri Babela na régie finale Cordo Bruno Kanzande balobi geyone makambo Moïse CD na Maluku et nanga photo na Maluku émission tout sango ya hôtel ma otaki comédien tout ça la ndenge ezalaka na Joël Makiesi omoni ndenge nini émission ya lelo otaki artiste 4e numéro na émission solo la bien pour donc o ezali vraiment émission ya année il y a 2020 émission à changement émission et alternance. Et tombé le 24 janvier. C'est comme ça na bengango eza émission et alternance parce que le londe tata mokonzambo kakokisi une année na kati ya ngwende. Na décision en tant que commandant suprême et armée congolaise na police nationale. Fati béton, fati à changement, fati à gratuité bananga ba otanga na mokengeli na école présidentielle. Minga kolobezate nzamba bakisolo lisusu. Mayele pe sagesse apesa na Salomon pour na peuple congolais. Président Fati toi na simanayo, artiste comédien sina congolais biso tout toi na simanayo. Distinguée première dame de la République démocratique du Congo, la mère de la nation congolaise, l'épouse du chef de l'État, maman ya Anthony Kisekedi, maman ya bana Fati, toza na simanayo. Donc to sengi vraiment na cabinet mokonzambo ka batala pe problème ya ba comédien. Tout ça, le ministre de la Culture déjà au niveau national et au niveau provincial. Baye bapé ko sangisa artiste pour na kolobe la histoire ya mboka parce que mboka oyo soki pe omoni bazolo belaka makambo ya ba descente ba nini balkanisation parce que omoni que artiste bazo samusa na ba ndinga sengerité na moment il fallait ba sangisa artiste comédien ba constatiser artiste ba yemba bandembo ya koyebisa peuple congolais ke bafungula miso biso tout artiste comédien to sangana to tourna ta pièce moko pona qualité pona balkanisation po kabola mboko ezate pona iuti na mitema na biso ba congolais ou bien na makanisa ba politicien congolais akala au contraire makambo yo lumumba loba émission de GCC émission de GCC ezali makanisa mususu kuikuta libana mboka na mboka mindele kuna tanto epa ba voisin balingaka biso te na ndenge nzamba pesa biso ebele mboka munene pe bozwe ebele batomwa na batoni na motema mabe yango moni biso pe to na roi to ko jouer na scène ya pouvoir oyo ya Fati tozo ko senga mama mokonzi atelema mbela na o déjà toyokaki biso déjà to sito sangani etikali kaka ke mama o yamba biso pour que toyeba ko travailler ndenge tata mokonzi azo senga na ba pepe congolais nyoso na misala na bango en tout cas na CP na monsieur Jacques ozo mériter félicitations aux alliés les seuls premier journaliste oyo alobeli makambo oyo ya théâtre ya Congo na journée ya alternance parce que tozape na rôle moko il faut to jouer na date ya lelo et c'est aussi de réaliser théâtre moko par rapport na le 24 janvier 2019 puis 2020 to jouer te pour mon na Congo théâtre zate eza okufa mais il faut to ça tout élever théâtre botika bisote parce que yango des amis lo répondre en mboka. Merci yango les amis roi pona mboka ba diaspora bolimbisa ngai nayebi ke bo produit pe ba artiste comédien c'est congolais ebele mais ti le longa maman no sanjo naza artiste naza capable ya ko tourner pe pièce et maman la reine la patronne omba na website moi ça le métier noir à soutenir yo à reproduire yo na ba théâtre ceux qui osa sérieux non naza sérieux nayebi si d'abord na senyo na pe pardon maman la reine nayebi amsu na baneko se perisote mais lelo yo nazo se perisa po na biso ke natikali na comédien na sesu na milieu politique. OK, azana milieu politique monsieur comme na suka merci bino tout bozo biso na nzela waneza président ya Pakosiko Anosanzoza artiste comédien yepe et marambetali pona ba artiste nyoso azalaka pembeni na bango consister bango na kombo ya Pakosiko eza
donc eza moi eloko na ye asali moi ligablo nga benga ngo ligablo aluka kaka libumu na ye ye na bana balia émission ekomi na suka bambote ebele à la prochaine et à la même heure. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadeza, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,